Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà la grande famille. Voilà, bonjour, salut, bonjour, bonsoir, Jamboye, Numbo, Tenabino, la grande famille, hello. J'espère que non, vous allez bien, la grande famille, bisopé par la grâce, dans le bas, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota, aimer, partager, et ça, biso toujours bien, et Zanga Wabino, BBC Mpoï TV. Voilà, bandeko, toye sous non moi solo. Ceux qui n'ont pas s'abonner, s'abonner. Bon début à semaine, et encore bonne fête à Pâques, j'espère que non, et pas ça qui est déjà bien, voilà. Les autres déjà tous les 1er avril. Alors bon début à semaine, bon début à mois avril, ticket nzambe nanga à pambola bino nzambe nanga à protéger bino nyonso. Voilà bande ko lisole za, je crois titre bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Parce que ça vraiment les kambu oyo nga personnellement pe nazaki touché ya komona moi discussion moké et salemaki entre artiste Nabiso Caleb na Zigura. Avant la banda, je dirais que non, je suis Caleb. Avant la banda, que non, je suis Caleb. Alors, tout le monde qui bayamba ki Caleb, artiste et comédien Nabiso Caleb. Ba question ezalaki ya journaliste et ba réponse ezalaki ya Caleb. Alors, lokola ezalaki na matanga bato ezebele bazaki wana, il y a eu deux artistes, ezalaki pe bato ya famille et tout quand ezala na matanga milia matanga ezala bato ebele et na ba réponse ya Caleb to mona ki Zigura telemaki wana tango ba poser question et façon oyo Caleb a répondra ki pour na Zigura et ça dit non na tele ngai na vanda na nuana na sanini na répondre question oyo défenseur ya bato apoto bande konga na zolo bana ngai kaka vérité hein na lo ba vérité dans le sens que non Zigura et sopa qui est makasi abimaki lokola muto a makasi tango azoba keno ake kovanda pour répondre réponse là à répondre président Caleb ou encore à kata président Caleb na réponse na wana pour lui et c'est ça qui était à koloba keno na poto bato bazo souffrir te Zigura artiste esopio bandeko mboka mupaya ezakaka mboka mupaya ezakaka na mboka mupaya, c'est-à-dire quoi ozalaka na documenté yo olobi que non la première des choses na mboka mupaya il faut peut-être ozala na ba séjour, donc c'est-à-dire oza document to boité to lukaka ba document wana peut-être na pona mboka mupaya il faut za na document, mais il y a d'autres personnes pe bazana ba document te ba défendre la vie. Alors Zigura kobima na ndenga bima ki ana pona kwa ko répondre et sopa ki Zigura makasi 14 ans en Europe nga naza défenseur, j'ai 14 ans en Europe mais ndeko na bino ya kufia sa 16 ans so to bito kene pe suna mozindo iya o basala ba 20 ba 25 ba 30 en Europe yango na loba ke no bino batona boza complexe ya koloba ke no muto loba français et tout kenda classe université boy nde muto mayele. C'était na émission on ande na mona ki keno Zigura na oloba kaka vérité badeko na sepela ki na président Caleb atali azui tona ye yako yoka Zigura et aye ko siko ko répondre Zigura avec sagesse na intelligence nyonso Zigura azongi mutu et sopa ki Zigura bandeko bo aimer bo partager to solaka
Et so pas qui zigura. J'ai parlé au moins à 2, 3, 4 personnes, hein. Batu nyonso. Tu dis que non condamnation za ya biso te za ya nzambe na jugement za ya nzambe. Batu nyonso ba condamner zigura que non zigura loba ki mabe. Et ça na batu musu bazana ba document na ba mi kiliana bazana ba séjour de bazana ba séjour na mi kiliana mais bazo défendre vite bazana passe. Et j'ai aimé ndenge nani Kaleba lobby. Liwa ya ndeko na biso il faut interpeller. Nga lekeli nga ya komona zigura. Il fallait que tu zigura avant d'aka akimia parce que moi je me rappelle encore zigura so totali bien à Kota à l'obi 14 ans, c'est-à-dire que non à Kota na 2010 na poto. Mais nga na yebi que non mariage oyo zigura azana ngo na minute oyo moi so azana na ndako siko aboti so ki ba na 2 ou 3 je sais pas moi. Mais ça deuxième mariage na poto. Et ça deuxième mariage na poto. Nga na yebi je crois na oluka vidéo wana ta photo ya mwasi na okyo tala ngona tala na chango na nini wana bomona zigura abala mwasi moko boya munene na bakika na bapoto wana nyonso ezaki nini facilité pour na ozwa document réalité ya poto soki faux poto ezaki facilité n'est pas mi boake akota pe na ndako libala wana te zigura sala mariage ba soirée penza to mona moi ça nazaki munene lokwa basi ya ba États-Unis ne baza minene lokwa ba sud-africain mais zigura vandaka na mwasi wana te pourquoi to mona sala pe sortie médiatique moko boye ba tuna ye pona libala wana aloba na vie na ye au grand jamais ko vanda na mwasi o ya ko fingela ka ye mama. Mais les gens oublient hein bande ko vie quand ne balwaki que non ce qui relation est simbité essaie d'échanger à cause de précaution mususu. Mais zigura nenga bane ko bima pona ya ko répondre président Caleb pona ngeso pa ke na bitala ya yao tala zigura et otali atikali ki biba tika siko président Caleb azongisi na nzela na niveau moko boye ayoki soni mboka batu bokei bokeneki koluka. Président Caleb siko yo soki oza défenseur ya mikili c'est-à-dire nga naza défenseur mboka nanga soki yo koloba keno na poto yebi réalité ya poto bandeko ata biso toza na Afrique d'ici bandeko toyebi réalité ya mboka oyo nini o zigura lingaki a défendre nanu c'était par rapport à quoi biso toza na bandeko na biso na bapoto pe wana lelo bazotonga na bakini wana abi bane o tosali na poto mundela azo nyokola biso tu travailles trop fin du mois bambongo ezo katana wa futa boy or na mboka na bino ezala bongo te ba réalité ezebele soki to bito zonga na likambo ekweli bino ba artiste et ça passe soni pe mawa. Mais lorsque zigura zolinga ko ya ko défendre penza soit disant naza défenseur j'ai 14 ans en Europe c'est comme toi 30 ans olobani ba via ba matala na bolinga vraiment président Caleb coup de chapeau na yo o matala ba miniature kanengo ba no boya ko makolo bake o ba no boya no lobike no ba ya ko zwanga mabe awawa yo zo ba biloko moko bolinga na zo zongi so na nani na nzela ba ya ko matisanga ba miniature to ko matiso ba miniature mais pona oyo penza to lobeli yo netinga je suis Caleb zigura zaki mutu moko ya ko défendre ya ko bimiselo ko na zolo ba wana te ya ko loba keno pona ko défendre na o défendre poto zigura obeti mabe bande ko bo aimer bo partager liwa ya ndeko interpeller na président Caleb akutana na problème na mariage ni na poto yo pe zigura memema okutana na problème parce que moi je ozane na kati ya ndako tika to rappeler yo aza mo sali boso okutani na poto te ya liboso to mona pe sale ba tu pensa soirée au moins te que no yo moko esopi yo maintenant tu avais voulu siko na minute obiso to rappeler yo eloko wana problème il fallait kako loba na suka nde ko zonga mutu ya koloba ke non soki relation simbité tant mieux peut-être ozwa ba décision no mususu mais ya koloba ke non na défendre poto pona nini bato bazo travailler ko sukola ka bibembe misusu
baokende kolongolaka bato bakokobar kosokolaka bakokobar misusu baokende kokataka bangulu bakokataka bangulu na boucherie minoko bangulu misusu toboyi te, on ne se moque pas. Le problème est que en Europe misala eza bato bazo travailler et tout Congo na biso réalité eza nde mususu. Mais bino malgré bozo travailler, bozo so ba mbongo wana peut-être ya bolie bo futi ba billet na bino boke Congo peut-être bokipe ko zo ba billet na crédit. Oyebika ke non oko futango. Mais na fin du mois bolelaka. Na fin du mois bolelaka ndenge ba mbongo ekatana ka il faut ko futa bo, il faut ko futa courant, il faut ko futa wifi, il faut ko futa bo, il faut ko futa bo. Et surtout so to bito kota na ben likambu oyo, c'est par rapport à réalité. Il y a oyo ndeko akufeli. Ndeko akufeli ya koloba ke non azaki na mwasi, mais mwasi ba comportement ya mwasi eza bien te. Ya koloba ke non mwasi fallait normalement mwasi azaki na ba capacité nyonso ko libérer mutu document APC documenté. Li solo li sous eza koloba ke ndeko lelo soki akei eza réalité ya comportement ya basi na poto. Il y a ba congolaise parce que tous en la communauté congolaise comportement ya basi ndenge bazo se comporter vis-à-vis na mibali na bango na ndako pona mbongo wa mike oh peut-être elle était futaka gouvernement futaka bana mais eza pe na ngambo ya mibali pe oh comportement pe eza bien te oyo bazo nyokola basi oyo ezo saki no basi pe bazwa baba koma na ba comportement oh bazanango Zigura il fallait telema wana parce que ceux qui tokoloba na ka ya comportement ya basi oyo bazo nyokola mibali na nani na poto yopo leka na nzela wana conseil olinga ki opesa linga ozala kaka ya koloba ke non ngai na leka na nzela wana me na longwa na bima yo moko leka eza na ba nini ya koloba ke non la femme moi si ana bana ko fingelo mama oh yo o souffra pona ye oh mama pe souffra pona yo. Mais les lorsque qui yoko bala moi si mon côté qui ko fingelo mama so ko a fingi ke ba fingelo ka mama automatiquement tu dois arrêter cette relation. Siko défenseur yanine défenseur oh yo lingoko ko se défendre ça que non parce que aux ana relation moko boye simba te wan si ana pa zaki boye ngana sotana ngana koma na moi si musus bon na okelo ba que non lingoko défendre que non na relation oh yo zui lelo mais ba bossa na kakuna to utite yo pour les kana ba passion. Bref, président Caleb, félicitations parce que ceux qui te romantisent na ba miniature au PC donc au télémélier aux zongissiers qui bon moto et au faire comprendre batou. Poto eza paradis te. Poto bo vivra kaka ba rose te. Poto eza na ba réalité. Poto eza na ba réalité bandeko. Ce qui ezaki ke non poto ezaki na ba réalité moko kaka ya bien mbele bandeko mususu ba bosana ta Congo na ba kitaka na Congo te. Si aujourd'hui il y a des gens et na bato bazo tonga na mboka na biso ce sont des nani ba congolais ba diaspora ba o ba timba ba tali ba bi non un des 4 matins na ozonga na nga na mboka na nga na okovanda na mboka na nga na okovanda na nga na mboka na nga na osa retraite na mboka na nga Zigura ozaki mieux placé te pour na kopesa conseil na ba réalité o ezo le kanamboka ya poto na ba couple parce que yo ne oza na yo poza mutu moko oza yo poza oleka na ba makambo wana to ebite nga na mona ki on linga ne défendre peut-être sentiment moko bondo ozaki nango ya mwasi ozane lelo o ekweli nani jani peut-être réalité ya basi yango ya poto lobaka parce que yo po osota ki avant non donc yo loba bongo Nathalie émission na place à Ziguranga na yoka kisoni. Au commis au président vanda na répondre président mais lorsque tango banel ko yako vanda na kiti oyaki na ba makasi moko boye na ba nini moko boye mais place on a tchaka Zigura penza na longolio franchement na longolio penza. Ce que tozo ebate bino bo vivre kaka na ki théâtre pe na vie réelle na bino to tozo ebate. La grande famille, beau aimer, beau partager. Président Caleb a péci conseil, donc a interpellé ou encore
azongisi Zigura oki ozala deja obeti 14 ans wana na biloko olobi na munoko wana e honore yo te biloko bimisi na munoko na 14 ans wana oki pe kobeta tolo ya 14 ans te oki kobeta pe 14 ans te po muto bokiteli ekuna boboke kolela abeti 16 ans comme pour dire que na batpe à 20 ans 25 ans 30 ans na poto baza au moins que non c'est trop trop bassesse trop bassesse dans le sens que non bon lobaka que non kongo ngo lelo poto ngo comme on dirait simanda ko ba visa ngo komi ko bima ba jeune ba tima na bango na ke na nga na zongi na nga ke poto séjour à 4 jours 5 jours na zongi na nga kini na zongi na nga kini alors boki obeta tolo te ya koloba ke 14 ans 15 ans 16 ans na poto non parce que 14 ans 15 ans na poto wana soki mutu kaka bengi alobi ke non na kiti na za na Charles de Gaulle ya ko zwa ngai je ne pense pas que non bimisa makolo no ke ko zwa bo bata makaba tout poto lo bango ka bien biso toza na Afrique d'ici to ya mape bato atu musu ba no bo vana na bino bo bata makaba tu na ba poto beti 14 ans tu veux défendre lelo mutu soki azokende na azouta kini aokende poto peut-être pour na séjour à 5 jours une semaine ao préparer na mbongo na ya hôtel pona nini po ayebi ke no bato a poto bakoyambanga te akotyanga na ndaku ne 2 jours 3 jours te toyebi ba réalité wana soki toyebi tosolola na normal na temps normal lobe ezala ndeko no papa no na mama no ata ndeko no papa no na mama no bato baobebana na bamboka mopaya tozomona yango ata na baafrique du sud mwana mama na nga mwana papa na nga bobebani oyo atie nzolo koto oyo atie nzolo koto oyo boolekana nini réalité ya mboka mopaya siko ntango ozoloba ke non nazo nalingi na défendre qu'est-ce que tu vas défendre omoni sikoyo motu congolais ou encore nani président Caleb à répondre yo très bien moi je nasepeli nango et révolter bato mosusu bana mike mike ya ba TikTok to omona bango bakena bango na ba séjour na ba Paris na ba Allemagne ba sali tour ya Schengen asa bongisi mbongo na ye ya hotel tango bobo ya koyamba bato mosusu ezala na poani sibino mo bobo poto pasi mboko ya poto ce qu'on veut défendre ni nos zoya na ovanda wana président Caleb Penza félicitations à toi au pesa qui réponse moko azangi maloba ki bomoto e ko zonge après ye wana mati miniature mais président Caleb azo mata miniature na ndenge bien parce que moi je suis président Caleb na ndenge à répondre na partager na 3-4 mibali lelo situation ka oyo ya Caleb na Zigura batu tout babaye Zigura et ba applaudir pour na président Caleb tolobite ke non bato bakende poto te non eza mboka mopaya bandeko mboka mopaya eza dire koleka na mboka na yo moko na sens que non tu dois travailler eza na ba réalité na ba mboka mopaya à la fin de compte président Caleb alobi nini liwa oyo interpellé biso liwa oyo interpellé et comme a komi ko beta munoko président vanda kasina na répondre président par lui na rotike lo tenté malgré lobby de gens zonga ki mutu président zo tindi ko ka po zonga mutu lisu bien omoni ke no ko ka ki su ko lobate place na bana ko cha Zigura franchement na longoli yo papa pardon donc bino boza batu moko boye ndenge boza na bakini wana mutu moko apusa ni pembeni na yo obude nanu ye otindi eke kuna po yo za mwana mikili non faut za humble défenseur en quoi siko défenseur a Congo ndenge azongiso parce que ye pa beta 14 ans ozo ko beta batu 14 ans et mutu wana ozo loba ye pa beta 14 ans azongiso siko na nzela omonte ke no kende nango mabe bino boza bato moko boye kaka ndenge lobi pas nani président Caleb alobi ke non et interpeller nde mutu nyonso je crois na banalise nanga nyonso nazo bandeko bo aimer bo partager s'il vous plaît na tikela moins na 4 minutes aimer partager s'il vous plaît Zigura ok nango mabe makasi relation aux anango eza relation liboso te to rappeler yo
pour ceux qui pensent au takate mais yo pe ko kota ina cercueil lokola yo sotaki donc ozoza na moya koloba ke no bandeko ngape na leka ozaki mutu moko boyo leka bandeko réalité otomona na poto ezabo il fallait que président Kaleba zongiso ndenge zongisaki yo okomi okotikili munoko polele pa ozangi makambo koloba maintenant là tu te retrouves que non ozali boso ba caméra ozali boso ba journalier ba chroniqueur otikali zoba matière ekoti yango bala ko mieux vaut ate ovandi kimi oyoki ebele olobi mukie président Kaleba ke nango kitoko azongiso ki bo moto na bato ba réfléchissaka so ipendenge nini bolande mission na boyoka au président Kaleba lobi toyoka hango les femmes en Europe mal à la tête et loko yo est interpellé na mibali ya ba congolais et interpellé pe na bandeko na biso ya basi ya nini ya ba congolaise boko ki pe ka koloba boy peut-être ya jani pe ndenge ke wana tam so sakine bitumbane ya famille na ba réalité to ka ba sujet zo bima butu loko amoy tam so pe sakine bitumbane ya famille nanya yebi eyebi kaka ye ndenge ke na sama bele na eyebi kaka ye franchement président Caleb coup de chapeau à toi ozongisi leki na nzela ozongisi epenza na nzela kitoko makasi bola mukaba 5 heures elobi ata fio ya théâtre oyo souris oyo aza na Canada na moni asalaki mwa vidéo moko azoloba na una komi na mboko bandeko na comprendre te basi batambolaka te peut-être na tendresse na kodenda basi baza toujours pressé ba okimela tango ba okimela air à train donc moi ça tambolaka te ke no amemi ça ki nenge to tambolaka na ba Congo na biso tamboli ozo denda ta o tamboli ka marche normale ya moi si ezala te abana ko mi tune ezanini mais présentement il pas ça continue na ben wana ya ke non mbangu il faut ouvrir la train il faut ouvrir ba temps ya ba air ba train tout ça c'est quoi ça quand vie ça passité na boka mpaya bandeko to solo là et le président Caleb yo vandi 14 ans moi aussi 14 ans alors inutile ya kobeta batu na zolo ko ba kenonga na sala 14 ans parce que ça na bato ba sala 30 ans bato 30 ans 35 ans baza na mikili wana ngakutu eza maman na nga moko boya benga nga ya 45 ans en Europe abenga nga abonné na nga place ça je crois Hollande nga ba gros bisous esikoza et puis elle est Brazzavilloise 45 ans en Europe yé pas kutana na ba situation ka ya ba problème oyo akutana pe na ba problème oyo ya asalaka relation na nani na congolais yé congolais za Brazza azu relation na congolais ya mboka na biso apesi ye document parce que yé déjà akoli na poto kuna 45 apesi congolais document mais congolais abalukela ye atik azu document ke ko bala mwasi ake ko bala congolaise mususu mais ba réalité zat soko ya ko bimolo ba kenon na za défenseur c'est trop bas. C'est trop bas. Oko défendre nini? Président Kaleba yebso toyebani na poto. Peut-être ça la discussion na muto peut-être ayebi poto ta koma poto te. Mais il fallait qu'on se calme parce que président Kaleba 14 ans na mboka na yo beti 14 ans, yeba binga pe na sala 14 ans. Siko oya 25 ans 30 ans olobani. Alors, aimez partager bandeko biso to sa na biso ka analyse. Bino bozaki batu moko boy président Caleb a fongoli batu ba mémoire. Soki batu botambola lokwa ba zigura changer vision na changer façon na ko moni na pe makam. Yeba ke no yo pour le cas na problème na situation na ke no basi ba nyokola batu yo pe ba nyokola yo. Soko zo déjà refuge côté mususu ba nerf comme temporisé compatir na ba o ba zonini pesa bango ka makasi ya ko ba ndeko zo décision ki olo banga défendre na za défenseur siko défenseur a Congo ye wana penza betio ba bord munoko etikali yo pololo ko oko ka suko lo ba na micro te. Voilà la grande famille, aimez partager zanga wabino bébé Sempoy TV. Tokutani, ba bon de bi à week-end et à semaine, ba bon de bi à mois na biso ya avril. Bisous, ciao.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.